Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà votre humble servante Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir ma grande famille. Comme je nous dis toujours, que vous servir, en tout cas, c'est notre devoir à nous. Voilà pourquoi quand il y a des nouvelles à vous donner, moi je me casse à 1000 morceaux pour venir vous informer. Voilà famille Bota Boza. Madame maman, shalom de partout où vous êtes, baby, mois de juillet, au moins à ma cambo, moi à excellence, moi à succès, moi à bénédiction, moi à kimi. En tout cas, je salue la famille Bota de partout où vous êtes. Je salue aussi elle-même, la maman, la Poutine, hein, la maman de la famille Bota, celle qu'on appelle Belle Vie, qu'on dit la patronne. Moi, si Moindo, moi, si Moko Oyo Aboya polémique, moi, si Oyo Aboya Ambi. Aloba yena ambi égale 0. Ok? Voilà la grande famille. Lelo na libiso ya Gabi Tumba. Pourquoi na libiso ya Gabi Tumba? La famille epesaka esengo, hein? Epesaka vraiment esengo komona bandeko malgré tolobaka ke biso ba congolais tolingani te, mais hypocrisie malgré ça nango, mais nous sentons quand même que il y a quelques-unes, il y a batu ou quelques-uns, il y a batu oyo baza penza nanu na 100% ya batu nyonso tout baza ba hypocrite, 100% ya batu nyonso tout baza mite mamabe. Na kozonga nanu mwa mukiete yokaki spectacle oyo ya Gabi ayekolobela lelo na otchela bino son, hein, awa ayekolobela visa na ye pas eu visa na ye ya 3 ans, balobi côté ba artiste musicien fallait akomi ambassade, veut dire ba visa zo pesama na F victime na ba wario suka sombele likambo balobi ko côté ya ba artiste côté ya ba artiste tomoni ansipa yeko tombola mama tombola ba vie gaou ba kozala toyoki ba papa Bilali lelo tomoni ya Gabi Tumba ayebi yepe na passeport na ya lakisi biso pe na visa ko alobi bato atembe bato bazaka bato atembe lokola héritier watanable boya bofanda boza bakiti mais na sepene lo moko parce que ya Gabi alobi asali appel kaka na parti moko ya batu te, en tout cas asali appel na batu nyonso, hein, asali appel na ba Pesha Lover, ba Dina Chou o boza kuna na poto kuna, asali appel na ba ami ya Jérémy Chabani, asali appel na ba ami ya Kevin, asali appel en tout cas na ba tout nyonso tout oyo ba amoureux na ba amoureuse ya théâtre alobi bakozala wana spectacle ekozala vraiment kitoko ekozala kitunga wo, en tout cas la famille, et puis alobi abengisi na famille Bota mokili zombe danka ya Gabi abengisi na famille Bota malgré lakisa ki position, hein, malgré ya Gabi alakisa ki position wana tokoni yango te, alakisa ki pena position, mais ya Gabi alobi famille Bota boya bo enjoy ensemble, bo célébrer ensemble tout dans le babo wana po eza bato bo ba na poto so ezaki biso na Afrique en tout cas tolinga tokende po biso pena famille Bota to za na biso, hein, to za na partie prité essentiel ka ici comme finga ezatene mama biso lo ba biso focus ba film ne film na biso zo leka to mo ande papa Serge zo fia ku la film wana to mo ande le anda ya mamule anda la femme légitime zo fia ku la to mo ande mama étoile à la kisi biso sous façade na mususu. Ah non, en tout cas au Congo nous avons des artistes. Au Congo, nous avons 2 artistes, la famille Moutou. Oh, yo, le bananga ki, oh, kutu. Il y a la baille, oh, le bananga fali poupa, il y a la popo. Sur le plan musical, Congo, toza. Sur le plan théâtre, Congo, toza. Sur tous les plans, sur le plan de Mafinga, toza. Sur le plan hypocrisie, toza. En tout cas, la famille n'a pas de temps, mais Holanda annonce ya Gabi Tumba a pesi biso
tout ce sont juste après pour te continuer et puis te conclure. Ce qui est Manuel Bosso na chaîne OMK Mbelu TV officiel. En tout cas, abonne-toi, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Famille Bota Boza, focus toujours dans ma film na bisoka nengezala. On est en mode ordre. Tolandaya Gabi, on se retrouve juste après. Vraiment bande kolanga. Oyo nyonso bolingaka Gabriel nazwi visa na ya 3 ans eza ya koko radio te ezomona na photo yango nazwi visa ya 3 ans na nini na makasi ya ansu bezolo oyo nzamba pese mayele ya kusala ke biso to ya nazwi visa na 3 ans le 13 juillet tozana na Paris na Maribel tozana Paris na Maribel boya biloso tumi bangia Gabriel boya Baba Kouk Boya, famille Bota Boya, des amis de Thérèse, les amis de Via, les amis de Kevin, les amis de Jérémy Chaban. Bilono surtout Boya et Belé Boton du Selo Kwana, Gabriel en personne à Kozalawana. Nan bon mon angate, mais ça n'a commis Béba Sika. Boya et Belé, dans nos sous émotion, dans nos sous émotion. Visa 3 ans, Nazui 3 ans à visa. 3 ans. Nzamba bolia merci na sengi boso merci na nzamba bolia oyene mtakota ki ansi na makanisa mutu parce que bandai ba dossier ayiko raisonner nga après foya gabiaza ndaye ko benga ngai naye ko kota ko na retard mais visa na ngi mutu boso donc nzamba pambola ansa na pesi merci et ngona na nata kaza ye patiki ngate na pesi ansi merci nzamba pambola yo vraiment la copie parisienne kwenda vutuka ata na semaine moko 3 fois talika ngai nazalo lendo ngoko ko sakana te merci na ans nzamba multiplier apambola de génération ya vie na yo ya famille na yo merci beaucoup Allah Voilà la famille, voilà. En tout cas, tu kolanda ya Gabi nenge asepeli pour na visa na ya 3 ans au azui pour na kokende ko sala musala na ye. Tout mona ki mama top wato akenda ki pe na Côte d'Ivoire kaka pour na musala et ça la kesengo musala oyo sali pour baya Gabi oyo baza bato ba banda théâtre câlin. Babanda pena théâtre ba pilier pena théâtre bazala wana ba sila ba belle vue ba de femme Dadi Kambala baza ebele papa na biso elombe donc baza wana bato pena ba banda théâtre pena ba pesa théâtre goût bato ba sala ba succès na ba CD bango wana donc et ça les sengo komona ke musala na ozo sala e memio na nzela moko boya kitoko na nzela mo ya poto banda onanga bato nyoso to ba ko poto eza lola te poto eza boete pona no zwi visa tetika mutema mabe Pona nos visa na seki pona la kada te pardon bolimbisanga eza batu mususu so amoni neti muninga zi visa bonde ya Gabi zo sepe ta ya Gabi ninga sepe pona visa mais ne misemo ya Gabi ba ki poto wana pesa na ngo eza na ngo lola te mais lelo oyo visa tango ekiti o kapena boko bongo la maloba yebisa voisin ya Gabi bongo maloba lobi ba cook ba famille bota ba dinachou ba pêche à l'envers boya jour à spectacle boya ko savourer musala abengi mi bange nyonso tu ya Gabi bokende en tout cas bokende ko honorer drapeau ya mboka na biso Congo bokende ko honorer drapeau ya mboka na biso la grande famille eza elengi mingi pe makitoko makasi komona musala kitoko ko salama na mboka na biso ba artiste na biso bazo mériter mieux que oyo ezal bazara nango lelo wana tokoki ko se voiler te en tout cas ba artiste na biso baza ba artiste moko complet baza ba artiste mo complet pour so talika nano na jouer so tali belle vue o tali ba inspiration o azara nango tali ba casting obi non bato ba ne loko obi bena bato ba ne loko e ya ko niete ya ko wanga na te ya ko bakisa te ya ko longola te muto ya ko longola ezaka so ezaki mutema mabete ezaki njombo
so ezaki mutema mabe te muto oyo olobaka oyo baartiste comédien na biso nanani nanana ezaki njombo ezaki mutema mabe esangani naki njombo na kati. Voilà la grande famille de M Kambelu TV officiel. Je me te dis pourquoi pas amener ceci ko partager yango ensemble na bino parce que bo pesa biso pena o ezali mpifo bo pesa biso o ezali valeur ti bo sabona kate et puis bo sabona na kati chaîne oyo. C'est parce que vous pouvez avoir confiance, vous avez besoin de update à tout moment ou tous les jours. Vous avez nini oyo ezali koleka. Biso tellement ko servir bino zaka devoir na biso. Yangwana je me suis dit nako kanga monokoti nako ya kolobela mais la famille toka ki ansaloba ki akoloba après spectacle que la maman Belle-Vie Kondi la patrona aza mastermind, c'est-à-dire aza behind, c'est-à-dire derrière, parmi les gens qui ont soutenu vraiment l'œuvre, Belle-Vie Kondi la patrona, Azana Kati, ya œuvre. Aloba ki akoloba soki spectacle leki, ezana bate belé o ba aider, mais bela paix parmi bato ba aider en slusolo financièrement, elle lui est. Voilà, c'est pourquoi je me t'ai dit toya karati, to lobati. Kolobeza nango lisasite kolobeza nango mundu kité to ya kito ya ko to partager pour ça sangwa esengo pour ceux ça fait sangwa ma to zanga te ko ya ko partager. Voilà, abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. La famille Libota bobo sanate famille Libota film ezoleka focus na ba film focus na ba film soko zonga la film ta 2 3 4 fois zonga la film to sa musala to aimer to partager film na biso o ezoleka la gueule complétez ngai na commentaire wana yo mwana famille Libota yo Abakouk yo Péchalover yo Dinachou yo les amis de Kevin yo des amis de Jérémy Chabani. Voilà l'artiste nyonso tout o bolinga ba bobo ba tonton pe ba gesho ba décor en tout cas bozawana ebele. Bon, aimez vidéo, aimez partager et aussi la blême. Merci. À tout à l'heure. Bisous.